Na 2025, soko moninga na yo, tozo tambola sunzela morote. Ngana yo tozali susu ndenge tozaki liboso te, faut comprendre. Parce que na yebisa inzambe alongola batu nyonso o baza mabe pembe nanga, ba hypocrite nyonso batu o des fois batu o bazalaka clair te na batu. Et puis ngana yebisa ki penzambe soki pe naza compatible te na batu moko boye pembeni, salanga grâce longola batu wana pembeni na ngai. Et puis ngape longola nga pembeni na bango. Yango soko moi na 2025, tozana o lisusu nzela moko te, to tambola su nzela moko te, na relation na makambo ebele tozana nzela moko te, faut comprendre que prière na nganza exaucement. Oui, parce que 2025 za année moko il faut na focus. Année moko il faut to landela pena makamba bien ya vie na biso. Voilà, yango soko moninga ina yo tozali susu te na ba 2025 eza ennemité. Non, eza juste que zamba séparer biso parce que Dieu ne divise pas, mais il peut séparer. So batumi balezo simbate ako séparer biso. Nenga na senga ki eza bongo. Donc ko mona ngona nenga mabete. 2025 année wana na lingo ratete. Bon opportunité na grâce eza ebele. Vraiment na lingi penda ko saisir. Voilà.